dans la police l'armée, à zone nommée dans la magistrature, sans concertation. C'est ça la loi. Au bazo salawane c'est contre la loi. Donc groupe Yabat pour l'intérêt na bango, ba yokani soke bo yokani nini, biso peuple toboyi. Et koleka tamukete. Et ça ne loko koleka lisuste. Et ça ne loko koleka lisuste. Ya FCC kashi koleka te. Kaka ndenge tuza ko bisino ke bande ko basakani na peuple ko sakana moko ya salite ya biente. Eza makamona ntomona te na mukili. Bukunja sikeye, bukunja que les autres dominés. Nan ntomona ngote. Mais en face na bango peuple azali. Mutu moko bangi se ba monter basi. Zamba confondre bango. Bomoni nde kuna biso ba monter la kiawa qui a violé battre. Ezaki nani? Jo mindongala. Ezaki montage na bango. Ndenge basali biso montage akomo ina sapo. Ça ne passera pas. Makambo ezakana tangu na yango. Makambo ese baby. Omoni na kotangi na constitution. Biso tozali ba leader d'opinion. Biso tozali ba leader religieux. Nazana ba papa nazo sambele pona bango mikolo nyonso. Nzamba sunga bango. Or nzamba ko sunga mbongo na bango bazoyi bango na mutu moko boyi. Il faut na yebisa mutu wana ke zongi sambongo ba papa oyi. Na tangeli bino na Bible. Roi ka ba botole langa ya na boto. Abomiye. Nzamba yebisi prophète. Kende ne langa akaba sa komi. Poazo langa. Yanabot. Yebisaye, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Est-ce que le prophète Abangaki, pour na kolomena roi Kenzamba yebisango zamu yibi pe zamu bomi. Ndenge moko na boto zana bango. Na yebisabino loko moko, bolongo la kobang. Ba yibi mingi. Bayibi mingi pe bagriye guerre na est et si la kate bayiba ka ba minerai et contre ba pays voisins contre na ba pays voisins na ba mboka nyonso bo si bo moni en général soto nga ba immeuble na ba immeuble ba futa ka ye combien général ba futa ka combien pour ton ba immeuble ceux qui disent na moment ba colonel musos bazangi na place akufana tout est mbaba na Yesu Christ mutu moko abangi sabino te mbangi sewana tobo yango na moment tondimi sacrifice on a peuple congolais. Chaque espoir, beaucoup de gens makambo est changé, mais tous hommes de domination ils ont continué. On se prend en charge. On se prend en charge. Alors, place aux alliés bien aimés dans le Seigneur. Sambela Moula Oy Zambé appelle sur le site. Alors c'est pour cela lobby pour cela qu'on a malam. Nabutu prière et zali. Il y a des combattants du Seigneur. Kolala na ndakute. Tozolinga ne bandelia. Zamba bandelio na makambo bien. Ke mule zo kenda jezo kende loko malonge zate. Non. Maboko na mutu. Kolo na biso bapambolama. To lo bazana priya bien. Na komatangu mukolo mususu. Na komatangu mukolo mususu. Puisque bango pri na bango ezali mwe. Eza ya Rwanda. Rwandais moko akoya seli shop ya munena. Les bienvenus. Mais chef à la police.
Azana service de sécurité. Ba région, ba province, la bisonyos, ba unde ba commandant. Nana yena bango. Wacha bango ba commandant. Sikoi ezalika ka mutolo bete. Soki botuni ba police ba eh ba kanga pardon. Bosali loko pour quel intérêt? Sikoi bosolo ba ke guerre ya yeste kusila. To sale sile. E kusila ndageni. Chambardement. Ah. Soki mukunzi aza mukunzi a change armée nyos. Bao bazana yes bayao. Bao basalia batindi ba nkuni. Bao kumane bitumba nye. Na pesi no example. Ebola ezalaki na yes. Mula nyos Ebola. Ngana luri nzamena ngai. Ebola ye zolu kile bisoma kama. Ezalika ko komi par exemple na France. Congo tellement. Bakeko so ba pareil bachoboye olie bobi mambala boko bazole kisele binongo ngadarbi ebolo yesala likamunini na biso na Chine na koma na Chine balobi Congo na lobi wi Congo DRC go wane toke kuna DRC. Il faut que nous biloko tester aux années Ebola na lobby Ebola et ça moins distance na biso c'est vraiment non monsieur là-bas zoke Ebola wana papa ba politicien baza bandoki et loko entretenir kaka bazoka mbongo ya communauté internationale Ebola si la kate guerre ya SS la kate kaka po minere bimaka mais maunangeze le kaka yake un groupe ya bato baza mingi te bakoza na ta 300 un groupe de gens bazokanga tout un pays en otage tozotala bango na misu boyi papa lobo botami na makile ya leaderité ndenge bango bakomi wani yo pe okokoma bango banani parfois tozana bato mayela baleki bango lengana yoko akabasolo bake o wana atanga te bino bato botangi bosani ba éminent professeur nous sommes national bazoke na ba veste éminent professeur betela Yesu Kristo maboko mouvement bisoto zanangwe ezali irréversible. Libération ya peuple congolais. Bisoto zali pour le peuple. Pas pour cash. Tout ça pour cash te. Na cash na FCC qui tunga moko. Bisoto zali pour le président. Et pas pour cash. Les Azans en main libre et non pas cash. Cash FCC est disparaître. Alors, Bana Yesu Christ, obéissez sur mon bouc. Pasteur Gaston, en tout cas, vous allez passer en même temps prophète Zabien. Oui.